komona ye na bebemba libanda mais na o abiso moko Congo a médier la saka nyonso mo pa vraiment amona na kamingi te to senga na ma papa donc o bana to senga ko bolingo o laksa libanda o laksa awa na Congo donc Judith net na Karine Mokonzi wana ye pasali nzembo asaleli Didier Rafat wana nzembo mais ye ayokana na fali na Didier Rafat wana na aleki muninga na succès na aleki muninga pena na ba idéologie o mona te ke fali aza likolo mais ye azokende osalela Didier Rafat nzembo ya hommage donc ezaka complexe ngoto ezani na ngoka ki mutema mabetoni. Bonjour à tous, place Bozo Landabiso, toujours na Katia Libanga TV, na émission Nabiso ya Libanga, super Libanga, et le on a journaliste Nabino Alrib Kapinga, moi ça pemba zanga lisuni, moi ça kotang nanda koute, na pesi bambote na équipe technique Mobimba, na pesi bambote na papa Dav Mbama, na pesi bambote na maman Betty Masengi, maman de coaching solo, grâce à maman yango bomoni biso liboso Nabino, na super Libanga tozo lobela. Toza ko analyser ba makambo eza ko se passer na kati ya ba artiste na biso na kati ya ba journaliste tozali ko analyser ba makambo ebele na émission na biso lelo na yambeli bino madame la journaliste Judith Ntoa. Bonjour Judith. Bonjour Kapenga. Comment ça va? Oui, ça va. Nazo mona na kin awa donc Kishasa nde makambu bana poto botika na bisabino na kina balingi kosomba makambu neti likamu susu Judith vraiment bazo somba bakoma somba tina bibemba babi ya biso bibembe na mona basomba ngote ba ivaya bazakuna na basombe bibembe na biso ata moko te me bakino bolingi kosomba makambu bolongwe na kisongi songi na kishishi donc bakoma sina kosomba bibembe vraiment merci Madame Kapinga, la journaliste à Pembe. Na épité ce tozo kendi wapi, tozo suka wapi, to koma wapi. Et total la mingi na Congo na biso vraiment, ba journaliste même ba musicien vraiment, ba za vraiment na bolingo na biso moko ba congolais na ba congolais ti. Ba se donnera plus na ba makambo eza libanda. Au monde na bibembe na biso na Congo awa et ba musicien na biso ba kufinde ba papa na biso papa Wemba wa utaki kokufa et totela ke na matanga na ye ba star na biso toyebi ya minene bazala plus mie ba bembe na biso le kana Congo awa ba papa na biso ba kufa et tomona ba musicien na biso ya Congo ba yakate mais toujours ka moi ba Didier Rafat ya Côte d'Ivoire a uti kokufa mais tomona ba star na biso ya Congo ba éloge ko embele banzembo ko salela e batanga mais tonke ba papa na bino moko o ba biba igwe ya mboka ba kufi awa misu ba faire voyager ba kena bango na concert boy na okesa makamu boy ba koti na mamakambango te mais tomoni mopao vraiment pas vraiment to moni mopa ko fi olomide to moni ba Blinkinton baby ke mopa na mona ke ne bembe ya madilute vraiment ezaka ka madilute ba bembe zebele na Congo to mona parce que na monde média loka bomba ezala raté na monde média ateza ko kundula ekobima ebima parce que to na kata masolo to ebindele kateza na pota na Côte d'Ivoire Congo to ebaka mais to moni ne bembe Didier Rafat to moni mopa papa na biso ko fi olomide mais na bembe aba papa Wemba vraiment amonana te donc ne bemba papa Wemba kaka boye et amonana te King Kester Kutu vraiment ba monana te donc ba artiste na biso bazo monana te na bibembe na biso ya ba artiste mususu ya King même ba artiste comédien donc Moyombe Goshi amona na katebo eskizenga amona na kana bibembe ya batu ya ba théâtre te pourquoi
Vraiment, on est si la fille ou tout ça la théâtre ah Koufi et Solange à Koufa qui met au monde Babylone mususu tout le monde l'ité en tout cas na Congo futo lingana na biso na biso hein babi le peuple d'abord to aba na Congo babi to kabola te mukungala mutete la muluba te biso nyonso to zaba na Congo to senga na ba domaine nyonso na kata média to zali na musique ezali ba comédien bazali en tout cas il faut tous aller ensemble et ça la biso bien surtout moi na matanga moko le na Congo comédien moko comédienne moko akufi to moni association na bango tout et répondre to est sous la musique il est là to moni que non musicien moko la musicienne non musicienne moko akufi to moni que non en tout cas ensemble voilà et sangani et ça la biso bien mais to ta les bembe oh ya ivoirien to yebi ata o to yebi kutu te mais ba éloge na moni mais entre tout que non azaki idole ya musicien na biso moko ya Congo azaki idole na ye mais maketo conseil la enzo ma conseil beloche mais pourquoi o ya biso papa o mba bakin question ba yeba na mboka ba beto conseil mine libanda to mona ta ivoirien moko ti ala na Congo azaki idole nani na Congo awa azaki idole ya Bill Clinton Bill Clinton azaki na wenge musique à maison mère to bi que non Bill Clinton dazana abima na Congo to yebi na Didier Arafat lelo azalaki na Côte d'Ivoire to ebaki mais idole na ye ezaki Bill Clinton on to bi ka wuti na wenge musique à maison mère pour te dire que na Congo na biso ba talent ezali musala ezali sauf que eloko eboma bango bazangi vraiment bolingo na vraiment na entre bango na ba yaya mikolo ezate donc on mona que vraiment to lobela mingi ko ba musicien na biso vraiment fou bazala inu bazala bolingo. Mais peut-être rien normalement que ça complexe parce que papa wemba akufi awa papa wemba kufi na moni mopa okia mais papa wemba papa lutumba pas azaki pire camarade ya mopa mais mopa wa mona na kité ezani na cause à complexité. Bon, vraiment, maman, Kapi, n'a quoi biso vraiment que les amis complexes téma, les amis comment on a monté maman B, hein? Cause à la complexité, c'est trop dur parce que bon, baza ba star, ba tambola, ba miki les belé, ba beta ba console, ba place les belé. Na niveau qui complexe vraiment l'intimité, sauf que ils a qu'à mauvais cœur monté maman B, monté maman B, et ça la ba bloco wana. Et on a le belami non senga entre ba musiciens, na ba chanteuse, na biso na média ba journaliste toye ba makam tozo sala toza la vraiment ini au mona ke esenga ke no somo ki muninga na pasi vraiment présence physique et contact mieux que téléphone ou bien que tinga quelque chose ok non bembe ça boy vraiment moi mo pas on est bembe hein atiki o maki mo pas o mais na matanga na vraiment pas waye et ça biso bien comme on a na bemba libanda mais na o biso moko komo a médier la saka nyonso mo pas vraiment amona na kamingi te to senga ma papa hein donc o bana to senga ko bolingo o laksa libanda o laksa awa na Congo donc Judith net na Karine Mokonzi wana ye pasali nzembo asaleli Didier Arafat wana nzembo hein mais ye ayokana na fali na Didier Arafat wana na aleki muninga na succès na aleki muninga pena na ba idéologie au mona te ke fali azali kolo mais ye azokende salela Didier Arafat nzembo ya hommage donc ezaka complexe ngoto ezani na ngoka ki mutema mabetoni na ko na utsuko ebisa yo na ebisio mingi que eza vraiment question ya cause à la complexité sauf que na Congo to lingani ndete hein comment na Karine Mokonzi le côté ma kofinga fali pupa et comment na sur le Karine Mokonzi Didier Arafat ta kufi asaleli nzembo et so totali na relation fali pupa za lango na Didier Arafat et qualité pour te dire que na Congo to lingani te eza question cause à la complexité mais sauf que mutema mabe eza entre nous le Congolais et on senga que bango vraiment ba ko lingana non entre eux ba on a bango ba lingana et pour que avant ça là non baba avant tongana ndako libanda ndako na vraiment faisa non propre d'abord Israël et na Congo awa to linganité mais libanda mboka bo ke linga baba star mususu pour on a que non même ba to bo ke linga ba seka bino ba non entre non Karim Mokonzi yo fingi fali mais fali aller qui Didier Arafat tout le monde le sait mais yo siko lelo na matanga Didier Arafat to saleli nzelo tant que na Congo na yo fali pupa o finga o dénigrer o mote ba pa libanda ba seka biso donc non senga
que biso vraiment tolingana entre nous et tous à la vraiment bana papa moko maman moko malgré tout tous à biko lebele mais tous à kaka congolais na ba congolaise même na poto bozaku na bozaka ata comme la bino oh vient en Allemagne Marel wato comme na opuna na Allemagne changer ba nationalité pardon mozaka congolais donc dosenga la bino même bozali banda mboka boyebake bozaka na makila Congo lona ko senga na Congo kake wazali banda bazala bolingo. Oui, Judith. Au moins, on a thème à Kamango comme on côté tina kata politique. Donc, complexe, on est comme on côté tina ba politicien. Donc, ceux qui ont money, peut-être par exemple, bah information. Si on est au niveau de l'information, il y a sire. Il faut les caca en France 24 ou bien Télé 50 pour bandi mayango. Eza nini, on eza ka complexe en auto le belato eza li kamsus. On a lobby mingi kapinga et ça question que la complexité et ça juste que mutema mabe kaka mutema mabe vraiment le qui na biso ba congolais ba congolaise place tozali vraiment même bazali banda bazaka mutema mabe makila mabe a Congo ba mimango ti libanda kuna pe oyo kaka ba ona bango ba diaspora ba oyo kanate be misemo aye kuna na poto ba beti mais ba bosani ke Israël ndeza Congo et on a senga ka que non en tout cas bazala mutema malamu information kande Wana ekoleka na media bona libanga TV baboyi na bombe bazela kaya Euronews yakine ya ba RFI mais tant que libanga TV zakati ya Congo ba s'abonner plus na ba chaîne internationale que ya biso moko bana mboka donc on senga kaka vraiment na ba congolais na ba congolaise nyonso tous la bolingo parce que tout le monde a étranger mususu awa na Congo ba indien au monde ba zana ba réunion na bango tokenda na ville ba wara kuno moko sombelo kono bo me bango na bango ba beta ki wara mais congolais a été que la wara ba deux messages différentes mais ba solo la ti omona mais entre eux ba moment ba paya baza bolingo wana yo no senga kaka eza question cause la complexe tendo lobby eza ke mutema mabe eleki na biso ba congolais. C'est quand Judith Zambelanga Judith pour makambu oyo ya boye esila esengeli ba congolais basala nini. Tolinga na kaka loko ba Bible pe tikeli biso ka bolingo aimez-vous les uns les autres donc tolinga na biso te ba non kapinga journaliste libanga TV on a pe kaka et pas ya Judith donc o makama kapinga lo bana ya Judith naturel ezaka ndenge mo meba o baza ba diaspora libanda e bandima pe biso Congo ba musicien na biso mo ba biloko ezala na kala wana tonoka ngo vraiment na 2020 19 22 23 ba makamona ezala lisusu vraiment et loko front ensenga kaka noto lingana biso na biso. OK, bandeko balandi na monto comme na suka émission na biso Judith Emo pour na bandeko balandi. Vraiment na pesi mbote mingi na ba onyonso ba landi biso merci pe na kapinga et moi ça peut meno binga la émission na yo nebi ke ba téléspectateurs vraiment baza ebele ba s'abonner na Libanga TV et ba news na biso ba réalité na biso etala maka partout au monde et na pesi ba mbote wala na moni na France na pesi Aris Ndaya et mobala mbinga mbala kitoko et walo baka réalisaka et vraiment na pesi mbote wala Nathalie na Bruxelles na moni Keva donc yebi asabona kana Libanga TV nde makambo na Allemagne na moni tonton nanga na tenka comme na émission et Maral bisikoza na pesio mbote na toute la famille toi na pesi bino mbote et maman chérie maman o asali ke lobo mona la naturel maman Betty Masengu na pesi mbote babi journaliste nene na kata konga simbi masolo na media masoko boisa la chaîne biso to yate et na moni kuna cordon na biso papa bane belé papa Daf Bamba donc bisi kazana bébé Davli na pesi ba mbote na pesi ba copine tout au balingaka la naturelle la fille ça intro qui non maman Charlie Kiampa et na pesi binombote to mona ni lisusu na ba émission misusu. OK, to comme na suka ya émission na biso na pesi bino ba mbote belé place boza na pesi ba remerciement na nga na mon cameraman place azwaki pe apesi biso ba image kitoko na pesi maman Betty Masengu mbote na pesi papa Daf Bambote belé bébé
Davline bambote belé na pesi bambote na papa Augustin Joseph Nyengele bambote nanga na mama Charlotte Basanga bambote nanga na Julio Nyengele Ogi Nyengele Mado Nyengele na pesi bino bambote sans oublier mobali ya Mwindo Ngolo donc les métis noirs Mike Bola bambote place oza na pesi famille KBG mobimba mbote Nathan KBG Gustavi KBG donc bambote na bino yango wana à nous revoir à la prochaine.